Est-ce que vous croyez que je suis celui qui devrait venir? C'était le test. La loi a changé. Le sacerdoce doit changer. À la loi, témoignage. C'est fait. C'est fait. C'est fait. C'est fait. Yemba Ozana. Yemba Ozana yo yo. Zana yo yo yo. Asifiwe. Wana. Asifiwe. Wana. Asifiwe. C'est fait. Ndeko papa, ndeko mama, ndeko elenge ya magazine c'est fait topesi yo mbote. Topesi yo mbote yo muto zwi temps na yo, zwi minutes na yo. Po oilanda, oyeba likambo nini eza koleka na mikolo oyo na ministère des affranchis. Magazine c'est fait ezali magazine oyo bato ba témoignaka. Oyo Nzambe asala ete prophète messager Emmanuel Dodi akoma Nzambe. Akoma Nzambe liboso na biso bato te, mais akoma Nzambe liboso ya ba géant. Akoma Nzambe liboso ya ba être. Akoma Nzambe liboso ya banganga kisi. Akoma Nzambe liboso ya ba magicien. Akoma Nzambe liboso ya ba envoûtement. Akoma Nzambe liboso ya ba ndoki. Liboso ba sorcier na ba sorcière. Akoma Nzambe liboso ya misala ya mabe ya famille na yo. Nde Nzambe akomisa ye Nzambe. Na komisa ye Nzambe pona yo te, pona ngai te. Yango topesi yo mbote. Émission wana se fait to bazakango na 2 Chroniques 20. Oyo elobi ete confiez-vous. Zela na yeba kotanga ngo bien po bozomona neti ke tozoloba likambo oyo toyebi te. Eza na 2 Chroniques 20 partie B. Oyo elobi ete confiez-vous à l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous à ses serviteurs et vous resterez. Bato nyonso batia belike epa ya nganga Nzambe monene. Prophète messager Emmanuel Dodi balonga liboso ya ba démon, liboso ya ba sorcier, liboso ya ba envoûtement. Topesi bino susu mbote bino bato bokuti biso lelo na zanga moko na plateau. Wana na pesi mbote na ba franchi nyonso pe ba o bazaba non affranchi o balandaka biso tolingaka bino mingi. Magazine c'est fait ezali magazine oyo ndenge na uti koyebisa bino tomona bikamwa na Nzambe. Mais lelo tozongeli deuxième partie. Deuxième partie oyo eza koloba ke mutu azalaki na religion mususu o babengi azalaki musulman akomi chrétien. Lelo eza deuxième partie. Yango topesi frère Mukendi Mbote. Mbote maman Sophia, mbote na balandi nyonso ya magazine c'est fait, mbote na ba affranchi nyonso, mbote na ba chrétien nyonso bisika bozali, mbote na notre guide spirituel le prophète messager Emmanuel Dodi. Merci. Merci beaucoup. Toza ko rappeler te o ezali deuxième partie. Première partie tomonaki yo le cas qui na église universelle pentecôtiste charismatique, ozaki na teni na yo ya ba musulman, wana to sengi na régie a balancer biso extrait wana. C'est fait. Azotelema Mansour. Pour encourager na baboko, c'est le plus grand miracle acclamé pour notre Seigneur Jésus. Comment est-ce que ba millions ya batu bazolanda Mahomet na sima ki tozali ba musulman mais suka na suka ozanga bomo ya seko na décida ki na kati ya motema na nga na lobi ke ekosimba lisusu te na boyi. Kombo na nga ya famille ezali Mansour Mukendi, mwana ya Alhaji Ntengu na Mbujimai. Nakola na religion islamique, natanga religion islamique. Ezalaki na sanza ya Ramadan, ezaki 3e mois. Nabandaki kokumba swala na mosquée na biso ya ville asoki outi sozako mozokende magasin ezali na mosquée moko ezali wana. Nabandaki ko diriger swala place wana. Et comment qui ba 3h prière esili na mati likolo place ba tchela nganda kwa kolala na bando leke l'internet na yeko kwea na chaîne ya prophète.
Bon, objectif nanga kandenge passé à Utagoloba. Ezalaki te ke nga nazala franchi. Te. Premier jour na landi, na s'intéressé pour na yoka ye mingi. Lobi nango pe na zongeli kolanda lisusu. Eloko na yoki oyo ebenda kinga makasi. Eza koloba ke na Bible ezali na 3 paroles. Ezali na parole ya batu, ya Nzambe na ya Monguna. Deuxième problème, na ekoyoka ke eza na différence entre Jésus na Christ na Jésus-Christ. Or il y a des pasteurs on a sala na bango de baba telemelaka place moko ya kolobelaka ke Jésus. Bon. Na Jésus o baba kolobela nazo yeba te balobelaka Jésus nini parce que eza na ba Jésus ebele na uti oyoka awa. Ezala ki jour moko na uti réunion po base na biso ya réunion ya ba prédicateur ezala et pas égyptien moko azana magasin. To uti réunion elzaki prévu na Kematadi. Tango nazo zonga na komi na rompo magasin namoni ser moko aza awa Sandra Lina. Tellement que na banda omoni na ba vidéo mingi. Bon na banda o douter ye ou pas. Namoni akoti na mutuka na landaki yeti na mutuka wana. Na tuni est-ce que yonde Sandra Lina namona na ba vidéo église moko boya lobi oui. Po na nini? Nebise nazana besoin ya komona prophète Emmanuel Dodi. Alobi ah pourquoi na ebisa nonga naza musulman mais naza na besoin kaka nakutana na ye na solola na ye. Ebisa nga okay ata siko soko lingi na komema yo na ebisa te siko te parce que na soir awa nazoki matadi. Soki nazongi na kobenga apesi nga numéro na ye ngapi na pesi ye numéro nanga. Na kozonga dimanche wana nazonga ki na benga ki ye na ye awa zwinga akoti singa na kati après kilt nakutani na prophète. Chose grave. Jour nakutani na prophète nazongi na ndaku na loti prophète azokabelanga esu me ya pembe ngana lota ya mutute parce que na islam ezana ba prière mo batangisa biso ko lota mutute donc soko loti mutu eza kindoki c'est la première fois. Alléluia. Na loti azokabelanga esu aloti oyo balota kate même dans l'islam bakolota ngai. C'est fait. Merci Régie. Et puis tout le monde qui li susu osuka ki na témoignage na kati na église te moyaki na plateau na biso c'est fait n'est-ce pas? Oyaki pe to sengi na Régie a balancer moi extrait moko ya muke. C'est fait. Olobi ezali bozaka boinvoka ka ba esprit mabe na kati ya Coran. Mais na lobi ba maman o poto yoka toza na kati ya Kinshasa. To yoka ke o so na problème kende ba musulman ba ko sa ba problème ba ko sa ba prière mobali ya kozonga ba oyo ba sokola même ba maya ba musulman ba oyo ba tia ba mela conséquences ni ezali. Bon, conséquences ezali parce que ye tango zo kende olandanga ko yeba conséquences te. Azana besoin ya eloko azoluka. Omoni tango azui yango yazo sepela na o azui. Mais ayebi oui esimbaka mais eza invocation ozo travailler na molimo o yebi kombo na ngote na batu o bakenda kolanda ba biloko wana na islam eza bien po na ye po azoluka eza bien po tango azoluka ngo asepela na o azoluka mais faut ko yeba pe retour eza nini tango bazo sala lo prière muto o sala prière wana ko kanisa te tango bazo ka ba papier po salemaka na ba papier kaka na ba papier a komi asaleli soki komela soki toala similata so sala boye mais tango to sala zo communiquer démon ezana démon moko atambola net na makambo ya voix d'autorité to kitoko mosi ezana démon moko kombo na ye ahmaru bazo benga ye bazui kombo na yo mosi na date de naissance donc bazui identité no complet balongoli ka kombo papa bachaka ka kombo mama. Siko batindeli ye yende ya ko répondre bazo tumbango yo moko moni bazo puse bachio na maboko oche na papier mususu o bakomeli lokote ti ozo pakola poudre wana makamuno to ye lezo komama wana démon na mutazo répondre mais tango do sa elo musala yeba ke retour ezali nde mona batu mususu asali nyonso wana mais vina ya kosuka ka mabe parce que ozo sala échange ye azozwa étoile non normale apesi o ya bango ya mabe et après démon atambola na condition moko mwasi
soki ake luka ke no mobali moko alinganga to ba jeune fille bela kidasa bagenda kolukango ke mibali ya mbongo balinganga to mobali ya mutu marié akangama na ye ezala bongo mais bazalaka utiliser sans le savoir démon wana soki bapesi yo papier batumbi yango balobi ke tiango na mafuta kopakola soit okela lisama yo na cimetière 7 jours après ok ozongisi yango osokoli to 72 heures bakendaka ba jeune fille oyo bazokende elali kuna 3 jours ok memango parce que na islam 3 eza chiffre accomplissement mais eza na démon moko atravaka na chiffre 3 na islam démon wana ye ayaka kaka mpona kokokisa posa na yo oyo osengaki mais ntango oza kokokisa yango yo yeba mpe ke il faut ozongisa mpe epa na ye yango monaka asalaka nyonso aya kobala boye mabota eza te asali échange sikoyo na ide ya bomoto akoyeba te ke asalaki échange déjà ye démon wana récupéré tout oui eza de sacrifice osali mpo akopesa yo te osepeli dans le vide te échange ezalaka kaka eza biloko ya mabe makasi 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 sikoyo bango batuna bamisilima oyo basalelaka bango pourquoi basalelaka bandeko na bango te Ok. oh la to bana na bango bana bango bamisilima oui basalelaka bango te C'est fait. merci Régie tokomi lelo deuxième partie po tosilisaki te jour wana frère Mukenzi tosilisaki te kaka yango oye tosukaki na place oyo olobaki ete ke oyebi bato oyo bakendaka kozwa bakisi epai ya oyo bayaka kozwa epai na yo ntango ozalaka nanu musulman te place tosuki tokoki kocontinue place wana oui ezalaki juste kaka mpona kokondane bango te mais kopesa bango conseil oyo déjà basala bayebaki baza déjà na kati ya libungi abungisa eloko moko spirituellement oyo ayebi te parce que eza na biloko mosusu ebungaka sur le monde invisible mais yo physiquement ozomimona otambola bien mais ozomanke eloko moko boye spirituellement ya bandeko oyo basi tosukaki basi oyo bazalaki koya kozwa bakisi epa bamisilmake mpona koresir vie soki alingi mobali ya mbongo mpo abenda ye pembeni foka asimbele mwa biloko basalaka yango na islam baye osaleli ye esimbaka mpe eza teke ebeta poto esimbaka mais soki esimbi fo oyeba ke retour eza conséquence nango eza mpo ale sans retour ezalaka te basi wana soki aye alobi likambo na ye tozwaka identité identité mosala nango ezalaka nano mpona kokende kocontrôle oyo ezali nani atambolaka na mwasi wana spirituellement mpo motu nyonso azalaka na motu atambolaka na ye te siko mpo batalaka eske motu oyo na mosala biso tokosala akoconnecte ekoleka upa soki batali esimbi ok si saji ya kobengana motu wana babengani ye baplace oyo bazosalela mosala nde identité bazwaka eza na biloko batinda basomba mpona bato babotola mibali ya bato basalela babougie ya vert bougie wana ifo okoma nkombo ya mobali wana oyo mwasi wana azoluka na ngambu oyo ngambu mosusu okomi nkombo ya mwasi sikoyo na bamafuta na mai moko babenga yango zamzam nde esalemaka bongo koexplike ti ekenda na cimetière tv eza ngonga ekozwa biso ntango mingi après mes confirmation oyo ekendaka na mai ya ndili bakokende kuna te okende na mai ya ndili soki omoni moto asaleli yo mosala ayebi so tokende na mai ya ndili seka connecte yo na maimuna sirene moko adepanda na islam nkombo na ye maimuna aconnecte yo na sirene wana mais mosala oyo ya bolingo ya makambo ya tela te bakomemo na mai te bakendaka na cimetière nde bakendaka koconfirme parce que code ya bapriere nyonso ya magie depandaka na cimetière nde kote bakendaka koconfirme mosala wana makambo na oloba baya basi oyo bayebi yango bayebi makambo na oloba très bien mpe oyo nyonso basala yango bayebi makambo na oloba très bien bakenda na cimetière mpona koconfirme mais mituna nano kombo na yo keetikala na cimetière okozwa mobali wana bien sûr mais est ce que ozo raisonner cérémonie bokesala na cimetière
kombo na yo identité na yo etikali kuna musala nango eza nini mutozolo katambolaka awa sikoyo na cimetière okeluka nini eza makambo oyo il faut ba prendre conscience ba sentir que eza na eloko mo ba perdre spirituellement po mutozolo ka na cimetière te mais pourquoi confirmation il faut que ça y na cimetière donc molimo oyo bazolinga ba connecter yo na ye po asala donc a exécuter oyo zo senga aza déjà molimo abawei pour le samoni o que ça y na cimetière exacte non to mona te ga église moko ememi ba instrument ba koti na cimetière ba bando yemba bazobina ezalate ezade ya makambo molili conséquence na bango ezalaka ke ba botole eloko moko spirituellement soit étoile na yo oya bomoto ekei otikali façade yo mona batu mususu oya salaki esili mais po makambo ne normal esimba eza pasi atikali na via passe pourquoi oya ya original ateki yango basali échange na molimo oyo ezalaki okamba ye c'est ça le problème c'est quoi la conséquence ba délai à c'est possible combien de temps ezalaka 6 mois une année 3 ans ça dépend na mutu moko ndenge azolukela oui et bongo soki par exemple famille ya mutu wana to ya mwasi wana koti ba prière et kosimba et kosila te prière mon côté ya bato ya réveil koko influencer ba prière ba islam na islam prière mon côté ya église de réveil et ko influencer ba prière na islam na islam mais femme ke njosolo ba boye bato bazolanda biso ba église de réveil ezebele ba prière bato bazebele basala ka prière kasi nga na lobi vérité na lobi on ayebi prière de réveil et ba église de réveil automona ba prière na bango eza terre à terre pourquoi prière na bango connaissance ezate la prière na bango babelelaka Jésus o bayebi te des fois na monde de ténèbres Jésus moko pe existaka Jésus kodura siko okosambela ah Jésus sunganga mobali na nga zonga ozo s'adresser na kodura wana yaza na monde wana azo seka oka ozo s'adresser na nani moi ce que prière na bango ezozala mabe parce que eza na connaissance na kati te yango na lobi que prière mon côté ya réveil ko influencer prière isalema na islam parce que wana basala va basala msala bazo contrôler na nous sur l'espace kotala ke muto ya kambama na molimo nini est-ce que bango bako sala ngo bako sala ngo te pour connaissance kuna ezate pour connaissance kuna ezate c'est le problème connaissance nde ezate prière na bango eko bebisa oyo ba musulman ba salité prière mon côté église de réveil ya église de réveil te mon côté mais na kolanda koyoka yo na émission lekaki même na ba témoignage na wezo le kana ba chaîne ebele ozo lobaki eza même na ba musulman ba musulman te mais ba pasteur mususu bazali koya kozwa bakisi epai na yo to ba mai to oza kosala bango ba prière to ba oui donc est-ce que ozo confirmer biso likambo wana po ndenge ozo lobaki ozo ndimela bango te seke eza ya solo ntango na oloba ti bamona nga na media miso babangaka miso baa musika te baka na limete ya basala makelele mingi okotangela biso bango nakokaki otanga mpo na nga mais ntango nasolaki na prophète Emmanuel Dodi apekisaki alobaki ke na mabe na bango topesa bango respect mais na se respect wana nga naolekisela bango message po tokopesa respect toboye otanga yo bien sûr mais siko il faut toyokama mpo na bato oyo bazolanda yo eza prophète messager Emmanuel Dodi yenda apekisi yo alobi otanga bakombo na bango te to respecter bango mais toyoka pe mawa pona bato oyo balandaka bango sima ba am na bango c'est ça ya ko sana zo salela ngo lwengi azoluka mbongo mais o bazolande sima o bayebi eloko te au moins te ke baza perdu pour rien bayaka kozwa ba huile ba mai makambo ko kweisa bato na ba église wana basalaka eza biloko terre à terre ya biloko na biso eza na mafuta moko ko mona oza ituna basalelaka na yebi baza ebele na yebi na bango ba mai ba prophétie na bango wana oya hotelema prophétie oyo mona aga makambo eleka prophétie mona makambo eleka eza prière moko esalema na islam miso basalango c'est juste basalango na pigeon bakati njoloko awa ye mission na ezani soka atali yo amoni makambo eleka na passé na po soki azoyebi so passé na yo okondima facilement kiaza mosakoli po azoyebi so makambo oyebi oza conscient ke makambo oyo eleka okondime facile
okondima ko ponga pe nakutana na prophète moko ayebisanga bamakambo omoi te natali yo bo ayebisanga pe bamakambo eleka nzoka prophétie wana ezalaka créé na islam. Misusu pe eza grâce à nzambe so asaleli grâce mais plupart nga nayebi misu basala makele nayebi bango très bien eza biloko ya islam akotele misu ayebi so te lamba olati te lamba no akati ayebi so yango eza prophétie ya nzambe te. Bon frère Mukendi tozonga na mwasi mamuke olobi ba prière oyo bato bazosala eko délivrer bango te na ba prière ba musulman basala mais yo lokola lelo komi affranchi okosenga bango basala ndenge bango moko je pense bako comprendre tant na lobi que prière moko te ya réveil ekoki ko influencer to kosilisa makambo esalemi na islam autant que nga pe naza chrétien ba mituna ke pourquoi na lobi bongo autant que naza pe déjà chrétien ponga pe yo nga na tunio tinga azo représenter ba tunio surtout bazali nga naza croyant chrétien affranchi. Croyant chrétien oui affranchi. Makambo o elekamaka na message ya prophète Emmanuel Dodi eza makambo boye connecté na oya bango te eza makambo susu ke oya bango ni enseignement ni prédication ni révélation mon côté donc ezo simba na te donc koko kanezaka ke bango pe batonga église pe azana église wana ça va à part ça nyonso etikali mutu moko te. Frère Mukendi naza kotalo naza kokamwa po ba te belé baza na ba situation wana bazoka solution eza moko solution eza moko eza ke faut koluka nzambe ya solo kondimela nzambe ya solo kolongwa na babiloko oyo tosambela pas problème mais kosambela sans kondimeza eloko te ah oui et ya lokolo ke sala stage na ndako ya moto comme si stage ko si la boye kozo ayo stage ko si la boye na CP na ngana yote mais osala stage nde ba lo sambo na ba osala lo sambo sans connaissance eza rien eza makelele lo sambo sans connaissance eza rien eza makelele parce que okobela banzambe oyo oyebite okotanga bakomba bato oyo oyebite c'est pour cela nazo inviter bango soki baboyi koya balanda nanu ata na kuku balanda na kuku école moko ezoleka sur net ya prophète messager Emmanuel Dodi na IPAC balanda formation ata na kuku kasi biso nyonso touta na kuku. Bon nayoki olobeli bamba prophétie olobeli sikoyo nalingi tobeta mwasi ete mwa moke nalingi tozonga mwa nsima na ba témoignage olekaki mpo bato mingi bazotuna biso soki bapesaki yo mbongo te soki eza mationa te soki eza nini mais nangi natuna place ozalaki liboso ozalaki mpe koganye mwa mbongo kuna nazali kutu koganye mwa te mbongo nazali ozwa ozwa mbongo sikoyo otiki mbongo wana kuna oye epai ya prophète messager Emmanuel Dodi eloko nini atiraki yo epai prophète messager Emmanuel Dodi? C'est bon nayoki bato ebele kutu donc ba musulman mingi nde baolobaki bapesi nga mbongo mais eloko moko naolinga na rappele bango ke nga mpona kosomba nga eza facile te parce que kondima moto basombaka yango te est ce que lelo soki bapesi nga mbongo nandimi natiki te mama tozwika exemple ya moke député donc asangisi meeting na ye est ce que bato oyo baza wana baza besoin na message wana to baza besoin na mbongo baza na besoin apesa bango donc message azopesa etali bango te de même nanga peso balobi ke bapesi nga mbongo c'est que nandimi te naza besoin nde na mbongo sikoyo jour mbongo ekozala te siko mpo bakopesa nga chaque jour te sikoyo jour tokoswana oyoka kaka te nga kutu kuna bapesaki nga mbongo bakosomba nga te parce que mbongo esilaka ya na bato bazala na mbongo me lelo baza vide me nakondima te nateka ame na nga mpo na mbongo jamais nga na vie ndenge totambola boye neti na bamangomba baeglise ndenge omonaka tozalaka na 5 type ya bato baexistaka na baeglise 5 sorte ya bato oui. Na 5 sorte ya bato bazala na baeglise première sorte toza na bato oyo balandaka prière
bato baya na église pour na kolanda prière boelekelinga bitumba famille na landa nzambe akomosambela yana bato balandaka prophétie na église donc ye mpo na ye ayeli kaka prophétie kasi eza na bato oyo balandaka mutu ye moko nayoki prophète wana auti wapi auti Luanda aosala na stade mati nake alandi mutu eza na bato oyo bayelaka donc basala nini miracle prophète wana asali boye mais cinquième bato na bato balandaka connaissance oui soki olandinga na miracle okutanga te prophète alinga aganyanga te nalinga nakoma mpe afranchi te mpo na miracle oyo mpe ntango ozalaki musulman ozosala bamiracle oui. Miracle moko te elingaki influence nga pourquoi parce que nayebi koza bamiracle ebele ya lokuta oyo elekaka siko mpona ata ya solo mpona ndimango facile eza bien te donc nako ndimango mpe facile parce que nayebi bamiracle ebele ya babiloko bato bazwaka ata ya solo nako ndimango facile te nakoza na doute deux soki mpona prière nalinga nakoma franchi te mpo deya na bando osambela baprière ozokosalela meme bato za likambo oyo fo nazwa boye nasala boye esili nalinga nazala franchi te soki mpo na kolanda mutu nsima nalingai nazala franchi te kasi nalingai nakoma franchi te cinquième bato balukaka connaissance wana nde kotenga nazalaki eloko oyo na bamusulman na bapaster oyo bazoatake nga bazocomprendre te nga nalandi prophétie te nalandi miracle te nga naza na connaissance naza na cinquième moto yango nde eloko evandi so epa prophète messager Emmanuel Dodi yango wana connaissance pourquoi parce que bible eyebisa biso na Jean chapitre 17 verset 3 ezoloba bien ke bomo ya seko eza mpona bayebi nzambe moko mais mpo oyeba ifo ozala na connaissance non connaissance ndeko posi oyeba ok omeki ata vie éternelle mpo okende ifo ozala na connaissance soki totangi Osée chapitre 4 verset 1 nzambe alobaki aza na procès na mboka mpo na kati ya bato connaissance eza te vérité eza te Osée chapitre 4 verset 6 nzambe aloba bien ke dans lokola yo oboyi connaissance nga mpe na koboya yo lokola obwakisi boyebi nga mpe na kobwakisi na bana na yo wana nzambe moto aloba sikoyo koma na kolanda miracle oyo déjà Matthieu 24 elobeli déjà ke bakoya na bamiracle ya lokuta mpona koinfluencer soki ezalaki possible même baeli bakolanda bango moyen nalanda miracle ezalaki te mais nazalaki touché na connaissance oyo ezali incarné na kati ya prophète messager Emmanuel Dodi aza na baréponse de plus que Google oui aza na réponse de plus que Google moi miso aza na problème faut taper na internet aluka mais baréponse na eza plus qu'internet kasi réponse spirituelle pourquoi connaissance ebendinga na iya na message eza connaissance ya politique te eza connaissance eza basé na révélation ya bonzambe mama bato bateya bato na mboka oyo 30 ans 25 ans 45 ans kuti moto akoli na église atangaka tosimba nzambe na liloba na ye bible awa na se ya lipeka batiaka awa tosimba nzambe na liloba na ye bible ya liloba nzambe mais mutu moko aye ayebisi bino ke bible eza liloba nzambe te na kati ya bible ezoexiste maloba misato et puis ademontre yango ayebisi bino ya nzambe ya munguna mpe ya bato eza na kati sikoyo nga mpe ntango nayoka nabi makambo na oyoka nde atikala oyoka yango te bon natala nano effectivement eza ya solo Luc chapitre 1 verset 1 à 4 Luc azo expliqué que makambo tokomi awa tosali recherche est-ce que recherche eza révélation donc yo tunati natuni yebisa makambo eleki yebisa makambo asangisi yango akomi donc eza révélation c'est que wana eza maloba ya boto Paul kazaki moto akomi asali nde recherche wana eza de maloba bato eza liloba nzambe te soki oza mwana nzambe bongola libange koma lipa wana eza maloba nzambe te eza maloba monguna c'est pour cela lelo soki na ndako nga okuta bible eza bamituna pourquoi nganga zana na bible donc soki na landi yo très bien eloko ya tira yo oyo evandisa yo po parce que soki tolobi tozonga mwasi mama moke na ndeko na ngai ya mukendi yo olandaka prophète messager Emmanuel Dodi te mpo okoma affranchi obeta to lolobi olandaka soki okorapele bato mwa moke nayaki te mpona koma na ngai affranchi problème na ngai ezalaki nini ezalaki nayoka ye de près
ndenge tosala pe bapaster mosusu ya bapaster belelo baza baalhaji bakenda ti na mek me ngam nasala bango bakoma bamusulman kokutana kaka discussion ya moke oyoki baquestion moko terre à terre moto akoyo olakisi eke non oyo olandi eza faux mohamad nde aye na vérité alandi mais sikoyo ntango nga nayaki nde na vision na ozoka nde kaka motu nayelaki namema ye na banzela namema bapaster nzoka nde place lobiko na ngai ezalaki kasi na badeba te na badeba te me ye amemi nga na lobiko donc place nga nayaki namema bamakambo to bando osalela bato wana nde place ezalaki lobiko na nga donc nga naomona lokola koya wana ke na oya luka deba nzoka ezalaki déjà circonstance mo nzambe akreaki nakutana na ye. C'est ça le problème. Connaissance ne salanga na vanda. Eza prophétie te, eza miracle te. Po donc erozobe ta connaissance ngolo bake prophète messager Manuel do di azama yeli azana connaissance makasi. Mama, jour nakuta na bureau kuna na ba question nga. O nakuta na ngo kuna nga mom na yebi an. Donc mutu moko te à côté lema à ça la discussion o etali connaissance na prophète Emmanuel Dodi. Soki balobi ke to sala miracle o ke to ndimi ya bango wana ya makiona. To biki saka ya bango wana ya makiona mais na terrain ya révélation azate. Azate. Ngana kutana ba pasteur, na kutana ba apôtre, na kutana ba kombo ebele ba mipesa wana. Na kutana na bango. Mais jamais na kutana na muntu incarné na connaissance ya niveau le quoi prophète messager Manuel Dodi. Comme on a épé na église na vandi, na tala bazote après pe na bimi na ke. Poyo yebi Bible. Ya eza bongo. Pozo bisa verset biblique yebi Bible. Na sala religion comparée. Ah oui, to sala ngoka pona okwisa ba chrétien mais to sala pe ba kweya. Ba passer pe batika ba église. Bon, tozo yoka bazo komela biso na ba message, bazo menacer, bazo lobake, ba kobomayo que yo komisi prophète messager Manuel Dodi Nzambe koto na oza ko se justifier ndenge nini po comme lokola fanatique moko boye omloka bato balandaka vita ata vita poli bazaka vita balandi manata imana poli bazaka ka imana balandi ba Barcelone ata poli babi okomi fanatique parmi bato baosala biloko wana ba passer pe bazana kati ya onde na comprendre que connaissance ndezo manquer bango olobi ba passer bazana kati bango pe ndi mutu bakoma ba biloko wana. Donc chaque place na kosala émission il faut ba banda lo biloko wana ba koma kuna ba benga na sala kita personnalité ba musulman pe bazana kati siko eloko nga ifo na yebisa bango ezake soki pasteur wana ase moko na ko tanga komona ete atindaki message na place to sala ka émission fa passer alobi ke ba olinga ba komisa ye Nzambe pona bango aza Nzambe est-ce que mutu akokoma Nzambe prophète aza canal oyo to consultaka Nzambe. Et comment la Bible? Et dans la Bible. Ce qui est tangi Exode chapitre 1er et chapitre 5 verset 1er jusqu'à 13 au histoire à Moïse. Nzambe azo yebisa Moïse que na salio Nzambe devant Pharaon. Est-ce que Moïse azalaki Nzambe devant bana Israël? Bana Israël banda adorer Moïse te. Mais devant Pharaon, Moïse azalaki Nzambe. C'est la même manière na prophète Emmanuel devant misala mabe oyo etungisaka batu bitumba famille ba maladie do soka telemi liboso nango azanzambe devant misala mais azanzambe devant ngate jamais na telema na émission loba ke mutu akufela nga na église c'est ça prophète Emmanuel Dodi na loba ngote mutu na ndimela eza prophète Emmanuel Dodi non na ndimela nkolo Yesu mokonzi pe mobik c'est prophète messager Emmanuel Dodi aza motinda minaye c'est tout siko bango bazokende ko balusango baza pe na torte azanzambe na répéter ngo lisusu prophète messager Emmanuel Dodi azanzambe ozoluka ba conflit nzambe liboso na ba franchi azanzambe liboso ba franchi te po ya franchi moko te akoyebi soki prophète messager Emmanuel Dodi azanzambe o bango baosa eza lokola nde nini ozo juger mutu na musika na mpusani pembeni te oko juger mutu na musika oye pembeni okuti makambo yo bando loba eza o okuti wana te bao juger na musika a franchi moko te abenga prophète Emmanuel Dodi nzambe na ye. Est-ce que tant que tu as une église, tu as une église, après, tu as un prophète Emmanuel Dodi. Oh, tu as oh, Père, au nom du prophète Emmanuel Dodi. Non. Il y a un prophète Emmanuel Dodi. Père, au nom du Seigneur Jésus. Si tu as un prophète Emmanuel Dodi,
na message tozana belle confession des fois. Pourquoi combo Emmanuel de Lizana Katite? Ils allaient na kati. Mais comment tu vas adorer? Azanzambe devant misala mabe oyo ilandaka biso. Donc ce qu'a télémi liboso. Et ça ndeko moko témoigner qui na pré auto le dimanche na poto alobi ke na sali 7 ya 5 jours na ju sollicité na makamu nanga. Omoni siko tomi tuna pourquoi ya sali 5 jours azui réponse té. Mais awa batu bazoya kaka soka lobi c'est fait mbala moko. Moni jeune naye influencer qui makambo ilandaki té pourquoi? Parce que azaki nzambe té. Nzambe pesa ye pouvoir wana té. Mutoza na pouvoir wana c'est les prophètes parce que azanzambe devant misala mabe metango alobaki. Solution est monanaki. Et ça c'est simple monaniki. Azanzambe devant misala mabe mais devant batuté. Bon comme les télévision to comme kochité est-ce que ozana liloba moko ya suka ya koyebisa po parce que batu bazoloba ke bazolinga ko bengisa yo avant na to koma na élément suka batu bazolinga bengisa yo okende ko sala ba campagne d'évangélisation ozoboya okangamika na prophète messager Emmanuel Dodi ozoboya ponani évangélisation baboya gangote mais faut ezana ordre nango papa nyonso na ndako na ye azala na ordre nakolobaki mwana nga koya na ndako 22h te eza ordre na tie papa nyonso azala na ordre nzambe pe azanzamba désordre te nzambe asala makambo na ordre soki bango balingi nga nake témoin eza na problème te eza cadre évangélisation boya bo s'adresser na prophète Emmanuel de soki andimi po akondima koboya te musana eza bato babika akoboya te mais soki ozo benga nga na kuku na pesi yo numéro oboye obenga o prophète nabino azala orgue muto kutana na yete ovanda na yete osolola na yete nini elakisi soki aza orgueilleux atakaka batu na baprédication ok boza pe na raison quelque part muto bino bolandaka te yaka aza prophète Emmanuel Dodi te oyo azalaka boye parce que côté les makote eza na esprit moko aza enlumé nango après côté ya aza humble okosolola na ye bien so okoti na bureau na ye okute donc aza différent na muto tomona na chair c'est ça le problème bango balandaka oyo kolakisa bato vérité wana te eza orgueil te yango nga napesa bango numéro bobenga akoautorize bino akoboya te ndenga mpe nakosala nini nakoya siko wana bango bakoboya donc bato nyonso tu baza na besoin que évangéliste na biso frère Mukendi aya po a témoigner na ba campagne na ba séminaire bakomelaka prophète messager bakomela ye akopesa une autorisation mais akondimate likambo désordre esalimaka aboye kekende non ekosalima bongo ok tozo chute na émission na biso toza na besoin loba iloba moko ya suka po to bato balobi likambo nyonso ozali kokangama na Emmanuel Dodi makasi donc likambo nyonso ozosala Emmanuel Dodi na kati nyonso ozosala eza lokola mutu alingi Emmanuel Dodi koleka nyonso pas Sophia pardon est-ce que okolinga oliaga ba orange malala mais oyo na nzete ezobimisa malala mais okoyi na nzete ndenge ni poko kolia malala te c'est ça le problème connaissance oyo esalinga na bongo la motema euti pas prophète Emmanuel Dodi comment na kokabola ye na connaissance bon na okabola na connaissance na comment euti pas na ye est-ce que connaissance ya na mupepe ya kana mutu siko mutu ango amimi connaissance wana c'est le prophète messager Emmanuel Dodi comment na ko écarter na tika na lobe la connaissance c'est ça sens c'est ok bon liloba suko koyebisa bandeko na biso parce que ezala place ozoleka ezala ngai ezala yo tozozwa ba menace mingi et pas bandeko na biso ba musulman tozozwa ba menace et pas bandeko na biso ba chrétien bazolo bakutu toyokaki bautaki ko enlever yo basali yo balingaki babeta yo message nini okopesa bango bato bazolanda otobandi na bandeko na biso ba musulman message nini okopesa bango sima ok pas ba chrétien ngai napesi bango nanu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh malgré déjà nabima bandeko na ngai nga nazalaki musulman na boyi pe religion ngo lokola Coran ezo autoriser soki mutu alongo islam il faut baboma ye wana na Arabie Saoudite awa te siko bino bokani nga koboma nga toza na Arabie Saoudite te
toza et puis ata bokanelinga ko bomanga na kotikala ka kozonga te au moins te bo perdre temps pour rien na kotikala kozonga islam te toko boma omona osala boy awa Arabie Saoudite te kuna baboma batu botika nga déjà nazofinga binote na oluka bitumba na binote nga na besoin na zongisa o babungi na lobi ka binote batebende babungi ka binote ezateke na bitumba na bino nga na oloba ka vérité nazana besoin na zongisa bato babungi baye banzamba solo babika bazwa lobiko parce que so balandi mbo bakokufa bakeli felo. C'est ça message na ngai pa na bino ba musulman botika nga kimia botika ba journaliste kimia bango bazana problème te basala nde musala na bango siko ko finga ko sala boye to ko boma to kanga yo ki terroriste wana na Arabie Saoudite awate et puis nga pe na kozonga ka islam te otika la ka franchi na otika la ka franchi na kozonga ka tata na ndoto na kozonga ka te otika la ka premier prophète messager Manuel libela olobi na obi libela wala et pas prophète messager Manuel Dodi natikali benza libela tanya kozonga na islam ezate alors batika nga kimia batika makambo tokoboma yo tokosala boye wana eza biloko ba faible et bongo message pour ba chrétien ba onyo surtout baza bandeko ba chrétien bandeko na biso molimo pona obenga na bango bonga mona ngo mystique babandeko na molimo te baka bandeko soki tozanzoto moko oui pourquoi te nalobi mabete ya masofia o basala keza o biso to sala te siko to benga na bandeko na molimo koma to za bandeko na molimo te faut toza to sala iloko moko to benga na bandeko na molimo bandeko bolongo na kati ya molili na o bandana no na ba pasteur ba prophète omoni okozala yo ozosala oyo esepelisa yo osomba mapango osomba mutuka ça va eza bien mais est-ce que ozana mawa ya bato o ba olanda na sima parce que yo mon place oza oyebi no ke mamna osala ona na ngana nzela nzambe te na oloka na mbongo oza conscient siko bato ba olanda sima o ba yebi ke ozomemela bango bonzambe ya solo est-ce que ozoyokela bango mawa est-ce que otanga penza Marc chapitre 16 verset 15 à 16 webi musala lobiko webi musala nzambe o nzamba lingi biso to sala ezande bato babika eza bambongo te d'ailleurs passer moko za wana ko za tana ndeko na moko ya famille atonga ba immeuble me akufa tala place bakendo kunda ye metala ndako bando lala o comprendre que nyonso otikala mais est-ce que lobby nini ekosunga yo et pourtant os hommes m'appellent na masumu o kumba batu na masumu na yo muto akosambelo akozala te ozala responsable ya makamno yango siko biso pe moyen to tika lukuta eleka ezate to telemisi évangélisation dans l'état ke batu baye banzambe ya solo pour déjà mission ya lobiko ezali susu na mutu mususu te déjà eye na prophète messager Emmanuel Dodi ayende na salut aye kote ya biso prospérité te parce que prospérité za na limite na limite ke oke luka millionnaire mo boyo ke pa na yo yebise ke pesa $500 zama peso 5000 au moins oza malade parce que azande ana mbongo mais soki oke pa na yo yebise oza na nyonso mais lobiko nde ezangi na memeli ondimela nkolo yesu mokonzi pe mobikisi donc on memeli loko ekozala limité pa na ete bon memela bato lobiko botika kote yaka bato yaka yoza na problème okobika okobala okepote est ce que bato nyonso bakenda poto bayaka na église na yo bato nyonso babala est ce que bayaka na église na yo wana eza mosala nzambe te bozo catégoriser nzambe lokola nzambe aza na besoin ya bato ya maladi nzambe aoluka kaka bato ya baproblème nzambe aoluka kaka babola nzambe aza besoin na bato nyonso même riche il faut azala sauver kozala na mbongo eza kozala sauver te to memela bato lobiko même yo passé ata oboyi kosadere na biso landa ata na kuku soko oyebi vérité yaka alanda na chaîne oyo prophète messager Emmanuel Dodi TV eza na YouTube alanda soki alandi makambo eza kuna au moins azala mtumo aza na conscience te nde akotikala na bivukutu wana kuna soki te akoya kolanda akolanda merci tokomi na suka lelo ezaki deuxième partie tokoka kozonga pour notre troisième partie merci beaucoup frère Mukendi nzambe tata pambola yo et tokomi na suka ya magazine sefe na biso na retenir liloba moko frère Mukendi alobi comment yo kolinga lilala soko lingi nzete ya lilala te comment yo kolinga connaissance
sans olinga prophète messager Emmanuel Dodi. Yo Moutozan a besoin de connaissance, adresse c'est mon corps. Et ça sur Avenue Révolution numéro 817, 6e rue, quartier résidentiel limité. Et puis Toza Kobengi Sabino le 17 décembre. Place Oyo Koya Koyeba, Makambu Oyo Nyosotu, Oyo bouger, via un musulman. Pas n'importe quelle sorte de musulman, mais un musulman Oyo a. Il y a religion comparée. Il y a religion comparée. Pour Atika, à comme les chrétiens. Alors, tout ça, le prophète messager Emmanuel Dodi, gagnons les âmes. Batouba Bika, Tomatalola. Oui, papa. Gagnons les âmes, on a bango kanisa bango ba gagner. Bango ba on ça va tout yes comme. C'est ça le problème. Bayande koto. C'est ça le problème. Alors, le prophète messager Emmanuel Dodi, numéro de téléphone Ezawana. Pour aller l'autre ce qui a. Ciao. Est-ce que vous croyez que je suis celui qui devrait venir? Atabo Kolak, Bobanda Kolalela, Maya Lobo, c'était les tests. La loi a changé. Le sacerdoce doit changer. À la loi, témoignage. C'est fait. C'est fait. C'est fait. C'est fait. Yemba Ozana, Yemba Ozana yo yo, Zana yo yo yo, asifiwe, 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 C'est fait.